Yoka soso ya bokechu. Landaka na bokebi. Yo lobby oleki na internet. Na ba journaliste pe kaka ya internet. Okomo loba. Mwanda Nsemi. Abomisa Chibeya. Abomisa badept na ye. Pe asonan bandeko. Kanga misiki ndeko, kanga na misiki. Tala baka sosio oyo. Azo lekisa mingi ka sosio. Ndeko, ka sosio. Guerre oyo yo ozo luka. Contre biso ba Congo. Okolokota mpata. Okolokota. Yo oyebi mutute. Toyebi saki yo nanu. Komba oyo eza ya yote. Bozo welisa trobino. Peuple congolais partout dans le monde. Ayebi Congo eza na occupation ya ba Rwandais toutes. Eza teke bino ba petit groupe. Bino bokanisi boteli misaka banani. Est-ce que nga pena na koya na appel na yo? Oleki ozo continue toujours kolobela ba leader oyo ya biso ya ba Congo. Ndeko, ke ba biso ba Congo toza na kanda depuis 1965. Depuis ancien président Kasavubu oyo atika 12 milliards na kesi ya l'État. Nani susu bomona asala lokola Kasavubu. Ale yo oye kaka toujours ko diaboliser ba leader ya ba Congo. Oleki lobby batu bazozela manifestation ya le 21. Oleki susu lobby ozoloba ba Mwanda Nsemi bango batu babomisa peuple congolais. Yo oza fou ka sosio. Est-ce que na Congo wana Kisekedi baboma badepti na ye ke na kati ya permanence na ye Kisekedi muto aboma bango o leta muyini o leta ya occupation. Mwanda Nsemi nani abomisa ka sosio? Mwanda Nsemi nani abomisa? Mwanda Nsemi soki asenga kambongo wana eza oni, eza communauté internationale eloba yango faut ba indemniser ba depti na ye tout à fait normal. Eza mbongo oyo mwanda ya Mwanda Nsemi te. Eza mbongo oyo l'État congolais, l'État moyini alingaki a indemniser ba adepti na ye. Bino bozo leka kaka na media kosakanela Mwanda Nsemi. Tala toyebisi yo boye bangala oyo yo osakanelaki, ba oyo yo ofingaki epai ya biso ya ba Congo. Oluki guerre okokokango te. Oluki guerre okokokango te. Illettré. Est-ce que yo na Congo wana okozala ta chef de quartier? Yo na Congo yo okozala ta chef de quartier yo? Boye poto bokomo bomba mana sima komba po boyebana. Biso tozo sala komba po toyebana te. Biso tozo sala komba po na libération totale ya Congo mobimba. Après toko kende na fédéralisme et ce qui est simbite to kabwani. Voilà la réalité. Bino ba leader na bino ba accompagnateur ya pouvoir bazakuna yo soki ka sosio yo ozoloba awa na Paris ba yamba ba Chibala. Omona mukongo kuna ayamba Chibala. Omona bilonga ba Congo ozoloba ba yamba olenga nkoi. Omona bilonga ba Congo bisika ba yamba ba olenga nkoi. Yo kuna na Bruxelles oyamba ba journaliste ba oyo soki to suki wapi. Oyamba papa oyo mususu
boyamba Bachilombo, boyamba soki banani, boyambaka tous les opposants congolais oyo yaba fiti. Omona kabilongi na biso yaba Congo kuna. Yo keba mpona kolobela Mwanda Nsemi yo. Congo central c'est Mwanda Nsemi, hein? Congo central c'est Mwanda Nsemi. Ozo loba toza tribalisme. Ozo loba toye na bokabwani. Hey, yo, ndeko. Mais yo za fou. Tribalisme to kuta yango na monde. Ekosila kate. Finga bikolo oyo zo finga. Mais na bikolo oyo abiso. Okokuta kabiso na banzela na yo. Ozo leka na media. Ozo loba ba Mwanda Nsemi. Bango batu. Babomisa batu. Bango batu. Basala boye. Mwanda Nsemi nini ya mabe asala na mboka wana? Eske Mwanda Nsemi asala mbongo? Yebisa ngai. Mwanda Nsemi mituka nini yo ya malunga oyo ozomona ya Mwanda Nsemi? Bandaku ya malunga nini oyo yo ozomona ya Mwanda Nsemi? Oyo ozobenga toujours kolabo. Ndeko, ozolekisa. Kasosio oyo ozolekisa bandeko. Kasosio oyo. Guerre oyo yo lukina biso ba Congo. Okozua. Okokokangote. Bisika osimbi. Basimba kate. Tokozongisa yo na mbandaka. Okozonga mbandaka. Okende ko peshe. Bozo uta bipai na bipai. Bozo ya kozwa sikse wapi. Mais na Congo central. Est-ce que yo za musicien ya wapi yo? Yo za musicien? Batanga ba musicien batanga yo? Mais tozo comprendre eloko yo te? Batata ba mama tozo ko mobiliser le 21. Tozo lembate. Le 21 biso tout toko accompagner ba marche wana na Bruxelles toko zala. Mais Kizengi oyo ya kasosio oyo azo continue ko tumbola biso ba Congo. Yango biso ba Congo to lobi boyi. Toko tika yote. Batu oyo yo ofinga. Babikolo wana ofinga. Ba oyo batika yo. Bisote hein. Na manifestation ya Héritier Watanabe. Na Paris. Balinga ki babeta yo. Me ba Congo batu balinga ki babeta yo. Omona ki ngata liboso. Ke botika ye. Me ezala ki nga muna kotela ki yo. Yo ka sosio oyo. Yo lelo zo continue ko diaboliser na kombo Mwanda Nsemi. Ndeko, soki ozo leka na internet. Na ba journaliste ya internet. Lobela makambu ya mboka. Lobela occupation rwandais tuti oyo biso tout ozo lobela. Mwanda Nsemi aza kolabo te. Lakisa biso bambongo nini oyo Mwanda Nsemi alia. Lakisa biso bandaku nini atonga na kati ya Congo kuna. Mwanda Nsemi combien azua. Olanda secrétaire na yete Mankezolo. Aleka kaka epai ya journaliste na bino wana soki to suki wapi. Ayebisa ye clair et net. Ke Mwanda Nsemi babima epai ya Kanambe. Ata elikuta moko kutu babima na yango te. Mwanda Nsemi azwa eloko te. Mwanda Nsemi azo bundela mboka wana. Mwanda Nsemi alingi libération totale ya Congo wana. Ale yoka sosio ya libumo munene. Bolia bambongo makila ya ba peuple congolais. Bokoma kobela ba Kibeka. Tala Kibeka. Libumo Kibeka. Fokende na mbandaka. Na banzan kusukuna. Ba traité yo na maladi wana uzana ngo. Impuissant. Fainéant. Tela batu oyo. Azo yoka kakate. Ndeko. Bitumba oluki. Oko zoyango illettré. Tokamwe yo. Naba journaliste bino kaka. Fobobo makamoto. Po oyo eza 2018.
Donc soki azoleka na ba émission na bino boyebisaka ye kaka na internet ke awa oye kolobela ba leader batu ya ba Congo te lobela ba leader ba oyo toyebi bazokolia mbongo ya occupation rwandais toutes Mwanda Nsemi ba le 7 ya 2017 abimisa peuple congolais. Est-ce que botelima te ba Congo ba bima ba manifesta ba loba no pona occupation to ligne occupation te ale yo ka socio oyo soki nini ozo melaka libumu ya kabamba lokola mwasi aza na zemi ya 8 mois ozo leka na media kaka kosala babez na bakombo oyo ya ba leader oyo ya biso. Est-ce que des fois ozo lobela des fois wapi omoni abeti concert des fois abeti concert na Stade de France ou abeti concert na Zénith ou akendaki kobeta concert na nini na l'Olympia. Mais yo oza jaloux. Oza jaloux. Yo oza musicien ya wapi yo. Yo swede yo ozo mona ngo group. Swede mona kayango group. Biso tozo yebisa yo. Biso ba Congo nyonso lobi na ba 1h du matin toko yebisa yo tobenganaki. Tokota kikinzonzi pona yo bo ndenge okomi kofinga boye tokoyoka pe ofingi ma Justine Kasavubu. Voilà ozoleka na media ozoloba ba descenda ba oyo ya janvier 1959 ya le 4 janvier. Est-ce que yo fou Kibeka Kasosio yo yebi ba martyr wana oyo bakufa oyebi bango kutu olobelaka bango nekobokeba tribalisme ekosilaka te tokuta yango boyebaka yango peuple congolais na bakongo ba oyo bazolanda ngai na air oyo papa oyo ya cas sociaux oyo ya Belgique ye azokanisa aza leader ya ba combattant oza leader ya ba kolabo bozo yamba batu ebele boyambi batu bozo yamba ba Moïse Katumbe ba bomisa ba peuple congolais ba bomisa ba adepte ya Mukungubile batu bozo yamba ale yo lelo ozo continue koleka na media kolobela Mwanda Nsemi. Est-ce que Mwanda Nsemi ali mbongo wa Congo? Mwanda Nsemi azolata na mbongo wa Congo? Est-ce que Mwanda Nsemi azwaka susu mbongo ya ki député national azwaka ngote? Mais Chilombo asejaka kutu na assemblée nationalité mais azwaka mbongo. Kisekedi le père abando fanda kutu na assemblée nationalité mais abando zwa mbongo. Ba Fayulu ale Mwanda Nsemi depuis akoma porte disparu mbongo kutu bakata. Ale yo lelo olekisu na media pona kosala bes ko continue ko diaboliser na kombo ya Mwanda Nsemi. Yo keba biso ba Congo tozo seka yo biso tolingi libération totale ya Congo. Mais après libération totale ya Congo to bengani occupation to kokende na fédéralisme. Soki simbite to kabwani kozala. Yo bokechu yo za mukambanda kati. Yo yebi Kisasa, oyebi histoire ya Kisasa. Tozana kande ya depuis 1965. Mukongo nini bomona koma premier ministre. Mukongo nini bomona koma nani? Ministre d'Intérieur. Est-ce que tolobaka te oyeza 2018. Donc soki osakaneli Mukongo okokuta biso na banzela na yo. Et en même temps topesi yo mise en garde na kombo ya defao
Des fois o azalaka na Kinshasa te. Des fois o azalaka na Kenya. Des fois o ayelaki ba point stratégie na ye. Kosangisa combat na des fois o te. Biso tozo bundela mabele. Des fois o ayaki tout à fait ba musicien mususu ndenge bayaka. Aye voyage particulier na ye. Voilà. Concert nini omoni des fois o abeti jaloux. Mutu apasi. Baye ko sutukela poto. Batu bazolia fufu na maboko. Un vent rien. Yo yebi biso yo. Yo kalisi biso toza baka sosio. On dirait ngai. Mais keba to yebani te. Un jour toko yebana. Komezo kosabinwa. Mututu akoleka na media lobby. Yo pe o lobby. Keba. To yebani te. Voilà, to yebani te. Mais toko yebana. Voilà, naza mungala te. Naza muluba te. Naza pe mushwaili te. Naza pe kioko twe. Kioko te. Mais naza mukongo ya musingombe. Voilà. Descendant ya Simon Kimbangu. Ba Kasavubu. Ba martyr. Oyo ba bundela Congo. Ya le 4 janvier ya 1959. Bo tche to tche. Ba Congo to zaya ko telima. Donc yo. To bengani deja. To zangi ba moyete. Ne ta ezangi biso. To zangi ba moyete. Me ta ezangi biso. Me. Biso ba Congo ba lobaka. Sadi lantangu. Tozoko préparé. Ndeko. Contrôler ma lobana yo. 2018. Okozwa. Ki médiocrité oyo. Mosengo alobaki. Eza pona ba Congolais te. Bozwa yango anjete. Eza pona occupation rwandais toute. Bino bozu yango. Et comme kaka médiocre dégage. Mais médiocre dégage c'est des Rwandais toutes. Congolais. Botika ba sentiment. Botika complexe. Surtout ba oyo ba yeko sutuke la poto. Ya ba cas sociaux. Tout à fait papa oyo. Abela kibeka. Fallait aluka traitement. Akende na mboka na ye na bazan kusu. Azo continue toujours kolia kimbongwa ki kolabo. Tela kimbongwa ki kolabo ndenge salio. Ovimbi libumu. Lokola mwasi azana zemi ya 8 mois. Yaba mapasa. Toko suki sayo. Oko suka. Yango do to yebisa yo. Oko suka. Guerre luki. Et pas biso ba Congo. Oko suka. Donc yambalo le peuple congolais. Les 21, biso tout au Kobima. Toza ensemble. Peuple congolais. Les 21, ba Congo. To compagnie bango. Ndenge mwandansemi kaka alobaki. To compagnie bango. Si na fait ya film. Biso tout au lingi occupation ekende. Voilà. Ingeta. Ensemble. Aluta continua a victoria certa. Ba oyo ba kofinga. Manfu. Simu Congo. 100%. Mwisingombe. Kimemba. Baluozi. Ba mabele na biso. Toko bundele yango ntulu. Peuple congolais. Ba Congo ensemble. Tobima. To compagnie bango. To compagnie bango le 21. Et to kozala. Neka to benganaki. Yingeta. Aluta continua. A victoria est certa. Voilà.